Bonjour, bonsoir, balandinho, soit des shows d'Enar TV, tu es le sous-navanda qu'on a bino kakabon, mon message, merci beaucoup, n'a pas oignon, se s'abonner sur des shows d'Enar TV. Ceux qui ont pour talingamba, liboso, n'hésitez pas à s'abonner sur des shows d'Enar TV, au talakaba émission, nabiso, c'est très important. Si j'ai nabiso, yaya, kakane, ozomo, anachelio, voiture, wananan, zete, événement grave, toyebite, tolobanin, miracle, tokindoki. Toké na détail selon ba témoin au bazaki sur place mutu oya filma ki vidéo o na chelio alobi boy des shows d'Enar TV ngana zalaki wana sur place tango événement eleki car nous ozomona bilile zo le kana batu ba tondi na mundele moko alobi te mundele abi amona ba kindoki amona ba magie mais oyo mundele abi na amona te yo kasko par détail balobi boy na butu veille avant que accident on est salama nzete wana elona mawana kala kara ningo zomona nzete munene ndengwane lenda etonda misisa na ba branche voiture wana ezalaki te mais arrivé le matin baye kokuta voiture wana mi toboli et mi kotisi na nzete ka ndenge yo zomona wana chose grave miracle to kindoki to tuninde eloni bato bazokamwa nzete wana elona makala ezana ba branche mais soko tali bien ndenge nini ekosala ke voiture wana emi kotisa na kati ya nzete wana soko otali par constant ezomona ke voiture ekotaki na ndenge ya likolo nde ekiti na se parce que nzete toboli boye lokwa nzete toboli boye ça montre que ekoti à partir ya se ya voiture ndenge ozomona na babilili na otiela wana ekoti na se ya voiture et bimi likolo ya tol ya voiture na plafond ya voiture mais comment fait-il que nzete o eza déjà ya kokona makala na ba branche ebele boye ya minene comment ekozala ke voiture wana ekota complètement ndenge wana tak evandika ndenge ozomona evandi wana événement yaya kindoki to miracle to tunika kamba msi po kozala na idée to pe conception oyo ki koloba par rapport ya image o ndenge ozomona e kamwisi likambo kokamwa mindele batondi ba ekotala ba comprendre te na kati wana kita chauffeur ka ndenge ozomona nzete percé wana e bimi na likolo na plafond ya voiture chauffeur akufite chauffeur pe amonanité est-ce que ezalaki ndoki abongolaki voiture wana avion na butu akeko pumbwende coïncider akwei adindi na nzete point d'interrogation et bongo soka akweyaki likolo ya nzete oyo eza na ba branche mais voiture ekokota ndenge po ekota mobimba ndenge wana voiture epanzani te celle kaka esika nzete toboli ebimi na kita chauffeur toboli ebimi na plafond ya voiture eke likolo likambo akokama oyo nanu tomona te tomona ba makambo tomona ba magie mais oyo ya boy même nga ndenge na vandi ya yaya na mona na ngate esali kokamwa tala voiture wana ndenge na olakisa o tala ba babilili nyonso ndenge na cheli wana tala ba photo et toboli na se ya mutuka eke na plafond eke likolo mais toboli ndenge nini et puis chauffeur a monanité makila pete et l'autre côté chose grave balobi nzete wana ezalaki yango moko nzete wana ezalaka wana depuis lors depuis kala nzete wana ezalaka wana accident esalami voiture epasuki te chauffeur a monanité mais et toboli nzete evandi ndenge ozomona evandi wana tomona nanu te likambo kokamwa yango ba mama balobi des shows d'Enar TV lakisa kaka bato batala nyonso eza ba masolo nyonso eza ba information ya kolakisa bato ke